Parce que notre vie conscience notre vie papa les lots sont tellement ça sonne les lots il y a la TV il y a l'internet et puis il y a basi papa il y a basi papa dona moi je suis contre moi je suis contre oui pourquoi balobake moi si atonga mboka te mais puis pourquoi balobake na kata ndako moi si ndé aza acteur principal. Non. Moi je suis contre na oya lobby. Pourquoi? Si les hommes ba les bébés belé, ils ont pas défendre mi balle. Ngai na regretaka soki nga nazala na mayele ona na molelo. Nga na boma libala na nana. Dans konde, on est comme ça la banalise, faut to kendanga moi, to tamza makanisi musika. Voilà. Omoni na beta lisola mutu. Omoni moi so aza mayele. Toto comme même le 8 mars, to da na mars. Quand moi ça soit pas une fois ba non. Beren nanga ezale wapi. Voilà. La qualité nanga ezale wapi. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge o pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma ko bomba elongi okoma ko yokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po tebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Encore une fois, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de vous savoir nombreux partout à travers le monde en train de suivre une nouvelle tendance télévision. Avant d'y commencer, je me reviens dire une joyeuse fête à toutes les mamans. Mois de mars, c'est un mois dédié à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles. Vraiment bonne fête Nabino, jeunes filles, maman, Mikolo, donc c'est les mois dont nous faisons tous l'effort et à couper sa place. Na maman ou à boti biso, na maman à bokoli biso, na maman me mise mina biso na libumu, na maman ou à jouir charge ya éducation na biso, na maman ou à zali na place moko ya munene kati ya mutu. Mutango osala monso sala mobali sache que il y a une maman qui a supporté qui a bemayo pendant 9 mois na libumu sans pourtant ko inayo parce que une fois sera ini ataka moi moko à cause de la paix avortement au bimi na pour couper au pays donc ce qui maman a ndimi ko bota c'est-à-dire que Andima qui alors pour cette occasion je me reviens saluer dire un grand bonjour bonsoir dans toutes les mamans qui vont nous suivre donc si ceux qui osaka kama osaka moi na moi si alors si vous allez suivre cette émission en rediffusion en direct après un mois après 3 mois sache que cette émission elle est vraiment dédiée à toutes les mamans pour ne pas citer les noms de toutes les mamans voilà aujourd'hui pour ne pas faire passer ces mois inaperçus. J'avais bien décidé de commencer à faire les analyses avec les mamans parce que c'est moi comme les amis en abino, na tout dédié à mon abino, na linga qui était naïba un peu au solo na ba maman pour que tout me un peu comprendre réflexion à ba maman parce que est-ce que il y a une différence entre la maman d'hier et la maman d'aujourd'hui, femme d'hier et la femme d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence là je sais pas. Mais tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que non, ils allaient bien fallait que tout ça la émission Oyo. Parce que
Là, je vois déjà Jennifer Nzana depuis l'Angleterre qui est en train de me suivre. Paul Ventour et les Bundes, Motomoro bien. Bonne fête, na maman. Afalo Pindi. Bonne fête, na maman. Dada Maïngidi, le véritable tour d'Europe. Bonne fête, na maman. Bonne fête, na maman. Nous sommes Rolanda Bisso. Voilà. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'ai 3 invités. C'est-à-dire que non, j'ai 3 mamans. En tout cas, les longs en benga bango kakaba maman. Je vais seulement les rappeler kakaba maman. À commencer, je vais avec celle que j'appelle souvent ma consoeur. Elle, c'est Judith Ndombasi, qui est déjà parmi les 3 invités. Maman Judith, bonjour, bonne fête. Bonne fête, merci beaucoup Dona Kone, merci beaucoup Namatouala Nabiso partout. Bonne fête aussi, n'a pas signé ce Namatouala Nabiso. Et voilà, après Maman Judith, nous allons Maman Bibi Shindego. Maman Bibi Shindego, bonjour et puis bonne fête. Bonjour Dona Kondé, bonjour à tous les mamans, bonjour à toi ma chérie, bonjour à toi aussi, bonjour à ma fille chérie Cynthia, bonjour à tous les mamans. Voilà, bonjour aussi à ma consoeur qui est souvent... souvent, tu as la vision, mais ce qu'on a, c'est parce que déjà, tu soignes tellement trop avant l'émission. Ce qu'on a habité, tu as la négative en pleine émission. On a habité. Nana Beyaka, bonjour, bonne fête. Merci, bonjour à tout le monde, bonjour à les mamans aussi. Bonjour, moi, on a agressivité. Ah, comment l'agressivité? Pour maman, moi, agressivité, quand tout le monde appelle moi ou bien. Voilà. Ça se passe ici chez Nouvelle Tendance, mesdames et messieurs, dans votre émission La Grande Causerie. Merci à mon équipe, merci à Jordan Panzo qui est derrière toutes les machines de Nouvelle Tendance Télévision, devant toutes les machines de Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Jordan, merci à Gédéon Loa qui est derrière toutes les caméras. Et puis Jordan Panzo qui est devant toutes les machines. Julie Nombasi, tout ça, le mois de mars 2021. Comment Okoki déjà quoi analyser par rapport depuis mon Kolobo Tama, si les autres comme 2021, comment il faut analyser mois de mars au 2021, là mois de mars mon sous les cas, moi analyse mon kioko ça les causes à la ligne. Merci beaucoup Dona, merci beaucoup aussi ma maman Zola Tabis encore une fois. Moi en mars année 2021. La fête ça va maman non papa moi na biso basi moi na kolo baka eza moi moi différent papa ba moi les cas moi ba maman biso kala le 8 mars on a dit la moi kala na bando chango moi ka ezala penza te mais les lo biso ba fille c'est biso ba maman to tie moi la biso ka to komi ko feta ngo mais comme si maëlle la biso basi et fora madame mala muni penza te papa ba maman biso kala ah oui voilà d'avoir les ali moi analyse na yo sali. Donc c'est-à-dire que non, on s'est fêté na bango, mais maïele na bango za penza na nuko funga mate. Ouais, to fêté na bité, nanga mo pena na kati, to fêté na biso mwango. To nanga na biso moi de la femme, bona boy, to lati maputa, to lati boy. Mais comme si to soit temps pour réfléchir té, ya ko ba rôle na biso tanta ke basi, en tant que ba maman devant ba papa, comme si to yé ba moté, mais to c'est ka to fêté moi na biso basi, papa so melanga liputa bimisanga. Mais parole na biso ya kibo maman to tourna on peut comprendre. Voilà, merci beaucoup Judith Ndombasi Bibi Shindego. Juste car la même question on a posé na maman Ndombasi au kosa la moi analyse ni par rapport à mois de mars oyo mususu les cas qui na oyo alléluia à 2021. Merci Dona Kondé, merci Bandeko Landa biso bas années passées na ba mois oyo franchement nga analyse nanga personnellement to la muki donc to zala bazo ba yuma quoi to fungoli siko misu voilà c'est ça parce que fungoli misu net na makamuni bo fungoli ya misu na ba mama biso akala bazara kobota kovanda na ndako parce que lelo biso tozo bota tozo se battre tozo luka to telemi voilà tozoya voilà merci beaucoup. Ma consoeur de tous les temps, il y a aussi une agressivité, c'est pas mal, hein? Nana Beyaka. Même question, analyse au Koïkosa pour le mois de mars 2021 et les années passées. Mois de mars, biso to zongo le rôle moi mon ka la tili puta. Obimi papa misio, OK na moi ko meli non. Parce que mois de mars on ça na ko na puta. Mais no bo zongo ndeni mois de mars.
parce que c'est international. Voilà. Il y a mon kili mobile. Mais puis ça une stratégie mon boye que maputa tina bana ki ba mo ki na po maputa ba ki hotel. Na mbanda mo yo mobile no azio yo mo na 18 ans so melo liputa ka to miseli yo. Yo na ka mimi yo hotel. Après ko kin go fêter. En fait bon ça moi bien. To bon ça moi bien. Ezali moi basi à réflexion moi si azam ta hotel. Moi ça me faire la mission. Moi, c'est intelligent, c'est ça. Voilà. Nalanga na tika la ka ipana yo. Na une question, Judith Alobaki, c'est comme si bolia ka bomela ka bolataka, mais apparemment tisiko yo basi non boyebi rôle na binoté. En tout cas, bo feta ka tika bo fêter, mais tisiko moi sinon boyebi te eloko oyo bolinga soit eloko bosala. Est-ce que tokopé sa raison na Judith ou bien Judith Alobi malamu ti concernant basi? Il faut bon ça non koloba mo bien te moi c'est une sorte de monter. Voilà. Lelo basi akala neto wange donc nani bibish ata koloba ke basi akala bazale kaka papa autkoluka aye lelo kolia ya yebikaka kobota na mbeto lelo tal lelo mo différence ezali basi noto mo bazali mabu noto mo na ba f bazali. Donc moi si le lopé a tellement la façon tout moi ça n'engata en classe voilà quand la mère m'a dit 10 net ngai bundona ko ni ni ko ata 6 pour la mère na biso maman so peut-être 10 yo ngo bota 6 pour mon père linga to bien yo ngo ko limité pourquoi na to lo banini aussi ba télé net ngai za ko télé OK donc ba makani Césali positif tellement to ko été moi ça moi si mais au na limité na ko na 10 wana po ba maman na biso ba série wana 10 euros zaï ke maman et papa qui a luki voilà aye apprécié alambi allié a servi papa mbetu abandi ko bota ba voilà yango buni ba maman va se trouver na so 10 mais le long mo snet ngal lo tango mon erreur dans cette émission na mo erreur na 7 voilà donc déjà mutu comment maman belé fona luka moi c'est le comme attends la classe à un niveau pour niveau la classe n'ata libala peut-être que libala les bénédictions moi c'est de supposé enseigner la libala libala peut et la peut moi c'est tout voilà moi c'est ce qu'on appelle classe un jour et sauver car la classe T le lopé passe va communiquer atata une classe d'ingité mais a créé moi mon bon on a voilà mon on a alendi wana ayebi kolkata moi bifone pour pas libali ba nos ba sika ye elo nini nganga mbongo nga ne ko vandi sangala mais lelo moi ça comment on lui appelle moi quoi na pour ça mon bal passe les fier voilà akolo kata moi osomba moi le konae futa mwanda kunae pour pas parce que l'homme faut futa mwanda ça n'est pas marié te maman raché voilà donc voilà moi si azak na ko la mukaselo voilà moi si azak ko la muka bibi shindegu est-ce que lelo nenge nana utsoloba question nanga ce zaboy réellement est-ce que moi si ya congolaise lelo jeune fille soit jeune maman soit maman ya Congo soit il y a monde paix est-ce que ça ko la muka ko tala makambu nenge to sala nenge ba maman ba responsabilité na bango est-ce que ko loba vraiment que oui maman ya lelo asa ko telema par rapport à maman ya kala. Merci Dona Kondi. Ba maman ba lamuki. Voilà. Ba maman baza ya hotelema. Ba maman baza souté ba maman ya kala na ndi bazala ti. Baza ya hotelema. La majorité ya femme nyonso ba telemi papa. Toza su ya rolala ti. So est-ce que la muka wana bolamuki ngona ndenge ya malamu to bolamuki na ndenge mabe? Bon. Tolamuki na ndenge mabe peut-être yo na conception yo lo ba mabe. Personne nga la lamuki na nga. Parce que na kala na ko pesa exemple na nga. Naza na mobile na nga na ndako. Likangu na iluka ina ndako. Voilà. Mobile na nga tiki nga bimia ki. Aye 1 heure. Ako ko lo bati o tu va na o tu na peti. Donc nyonso wana na bandai ka ko garder. Le lot dans donc on regardait que Mozalaki soumise, Nazalaki soumise, je gardais ça. Je gardais parce que na linga mobile nanga, tu vois. Maintenant les lots dans Nathalie m'a bien combien belé. Donc il faut na téléma. Il faut soumise comme un police. Na cause la soumise mais il faut na téléma, revendre na nda goûter, il faut na luka. Il faut na zonga ba classe. Na mikako la ndemo ke. Voilà. Ezanini au monde ni na bandem ko ba aki mobali kalizaki ayebi ki moi si ne mbongo na ye na ko sa nyoso tout le monde ko lobi ana ko la bia abilimi aki azongi 0 na mazongi ya tali ka banga na so faible malgré ça dia passe na parce que même monter bezani na vanda faible na ye bon ni na za bo malgré bolingo malgré na mona ba ko ya misu bon ça va na luka mo na ko sala nini po un jour ce que la décision na ma oyo
pour na zongi na société pour na difficulté na moi 10 francs bon na ngata na quoi tata moi malé wala exemple na luka moi 10 francs na ngana à partir de 10 francs na ngana ne na kuma pe e moi sali ko abo sa banga na seka na landio pour na ebike mbongo na yo ato pesité na ko vivre. Donc bibi yango le sali kana lelo la musio yo lingi suko fanda te. Voilà dona kondi na vanda li sute ya hotel manza ya hotel mandi na vandi. Voilà, je dis ndombasi. Na comprend que na mambuyo lo bianga ne bandi anto ando ko saki na parce que na comprend que na beya kana bibi shinengu. Va faire comprendre que dans le basi pa telimpe ba yebe lo ko sala. Mais yo lo bi na biso que non jusque maintenant basi bazaka vraiment ko sepela ka ya munoko et puis na mutema te. Non dona. Oui. Kolanda bande ko na mi bale ba lo papa peut-être lelo ndenge basi hein. Donc comme moi ngana obe ngoto komi lo yenge. Voilà. Basi to telemi notre conscience ça je vous dis. Dona. Tozana lo yenge, tona lo yenge ke ya lo yenge ya ena lo bani lo yenge ya ni ya android hein. Ya ngona basi notre zui conscience te. Notre zui te papa. Lelo sotali batu ba sa soni lelo oya la TV oya na internet puis ya basi. OK. Soko otali yango bien lelo ya basi. Basi to sa les 50 papa dona jamais. Basi to suis conscience te. Ce qui basi to yebi o to sa. Moi si pena soka yebi o na sa. Ta la biso be bele sala mais sala mais parce que moi c'est notre conscience te pour nga. Tout ce non conscience te. Mais quand si je dis on va lobby que to la muki ne on ba ko la muka bande ko na ba lobby la ya ko la muka ya lobby mo ba ndoni okolo ba ndo sa commerce te ba ndoni wa to zela mbonga mbali oh zete moi lobby ba ndoni okolo ba ndo sa commerce te lelo ngati ko na beta lisolo la muka na te do OK yeso le ngana beta lisolo ya mayele ya mwasi ya mutu voilà omoni na beta lisolo mutu omoni mwasi aza mayele toto comme même le 8 mars to da na mars quand moi ça pas une fois ba que non bereng na nga ezale wapi voilà ba qualité na nga ezale wapi mais biso ezade biso ezana ya lo yenge na lo mo ndeti ndeko na nga to lo ba bi ezaka ke mo sabi lelo na komo teka na komi autonome na komi oluka yango wani na lamuki yango eza ko lamuka te ko lamuka te po soko tabika bato to komo teka o to lobela le to komo teka ba ka mukie soko talika buzoba o ezo sala mamwa se o sala to zebele soko tali pardon dona soko tali ebele ya bato o ba mema buzoba ezala kini ezala bato bana poto ezala basa poto ezala basa kini soko tali lelo ba foye mingi ebe ba po biso basi to conscient donc soko to comprendre bien le kopé ebele ya ba mabala eza biso basi papa ya basi papa dona moi je suis contre eza na biso eza basi dona basi biso moto za moi je suis contre mabala ebele moi je suis contre obi zela mama obi pourquoi baloba ke moi si atonga mboka te mais puis pourquoi baloba ke na kata ndako moi si nde aza acteur principal voilà est-ce que bien rôle na biso ezana c'est quoi acteur principal so ba tengama qui a dit que batika na sima bako comme même obali na ndako ala ka moi mais je comprends que non je t'habille que non dans la ndako moi si na ndako moi si aza actrice principale mais si ko habille que non ba mabale belé zali ko beba awa eza parce que bino basi bozana consciente non moi je suis contre na oya lobby pourquoi so lelo mabale zo bebe belé eza ba défendre mibali oui eza mibali ngana za contre ngo oui non prouver yo va na moi sino pendant 15 à 20 ans. Bozaki ensemble, bozaki ne l'autre, le zumbo. Alors comme ba ujana, ou comme deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Et puis ngape na yebi na mona na nga. Non, nous sommes violés dans date na biso libala. Est-ce que tu as torturé na banda kwa maman? Tu as torturé par mibali na biso. Mais yango ezala ka cause mona ke moi ça za libala abima, yepa ke luka mobali. Non, nous sommes torturés par nos maris, le lot au thème tolobi non. Ton lingua mo li sous-souté. C'est ça. Dona konde, on est trop ça la banalise, faut to kenda moi to tam ça makanisi musika. Musika nyoso oui. Nakandi concert Judith alobi ke basi nanu bana mukite par rapport ke il va comportement il faut quelque chose que ça na point on te ka be ça musala ya on la mukite nga fio ke ma sœur olobi libanda voilà ya jamais papa maman ouais obi libanda kono obi tongo bike mutu mama mutu ezali maître ya nzoto na biso ouais ya mutu soki ezosala te ozoma kanisi ya kosala eloko ya malamu emona na miso bato te voilà toboyi te exception ezozanga te na makambo tu nayebi soki mwasi ya lelo lokola mwasi ya kala te mwasi ya lelo ngana kopere mwasi ya kala oyebi lelo aya dona bamariage esalama ya bajeune couple baosala bamariage
au monde avec non jeune mon film ba yokani ba kena mairie ba balani voilà devant ba tout mais au moins ça balango même pas 3 ans 6 mois ba cause li balana eza nini ba cause ba ya eza nini eza ke moi si na mobali bolingani bovanda esika moko wana ambition moko te OK mobali atiki pe na ba sentiment na été ya libanda mobali atika na ba sentiment te malembe mobali te mobali azaka mwana kotika ba sentiment c'est à toi mama yonde mama malembe to analyse to so na te to solo la to analyse to so na te oyebi eloko babinga libala mobali te ngakenda kobana mwasi pa na bango bien na miso ya leta lobaka te kende na boye infidélité na ngai même bino boye bango jamais exactement ça que loko mo oyo mais dis-moi moi sinon ça veut dire que mobali nyonso est infidèle non malembe moi c'est musu pas dire que mobali na ya fidèle attention tout le monde a que problème tout et dans la raison nango et dans mobali mususu abali yo azora charge na comme il faut a honorer yo na ba niveau tout bas na baza mais oyebi ke azobotana libanda azui de peut-être miwa zo ne peut parler azobotana souvent na libanda et ça la mission pour moi azali pe faciliter ko sangisa même bana wana ah oui au moins que papa bota libanda papa bota moi sur libanda moi c'est légitime dans ndaku bana na yeba na ndaku ba yebi bana libanda ti ayebi kutu te que papa abota bala na secret le roi likalo susu ngai comme la ngai na ko de valeur de papa boti ngai voilà aboti biso na maman liboso 4 après divorcer la maman biso ake komi maman mususu aboti 3 dès que bava na maman na biso depuis que on après maman biso maman na mtako na papa na ngai nzoka abota na mwasi mususu mwana libanda mwana 9 ans biso ataba na biso to yebite aya ko dévoiler secret na etango dévoiler secret na awumela même pas afaki voilà merci on a dit que ba secret mususu eza amité ma mibali soko yoki yango c'est grave alors moi si ngana yebi next ngana za moi si to tena makambo ba mombongo ba corner ba nini ko pandi te non elo wana eza faux po yana moi si mususu ozui pe bonheur na vie ah oui eza na moi si mususu ozui pe bonheur na vie mais moi si azara soki boba sa bali ezala niveau ni yaza nango moi ça va déjà que non na sina bali mais mobali nde non non ba neli kabo ezali mobali nde ya ba infidélité oyo zo loba wana ata bali a changé na ba alliance d'aki na hotel ana na ba kokibin tout comme dona en plus tu vois s'il vous plaît madame en plus lelo mabala na biso zo umela te pourquoi nazana mobali na ndak moko non nazana mobali na ndak moko mobali na ngasala keko mobali na pa kuma mwasi ah mais ma réalité tu vois tant on découvre on a vendre na hôtel tu vois wala yo lo ba ko mi libala na comment wa dona na comprendre ko to bandeko na basana ngana lobela na sens ni tu sais au moni même bible lobi moi c'est mayele ndatonga randa voilà moi c'est mayele Obiton to vanda raboye. Une bonne femme trouve le bonheur. OK. Balobi bimba bi moi ça peut te trouver mon pas du bonheur parce que pas la même bonheur à ndambu. Moi c'est même bonheur à mobimba. Voilà. Moi le kwana. Moi c'est pas même bonheur à ndambu papa. Moi mon pas so ça ni ndambu. To bi ba lolanda ba kapi ça mon ba lo vanda ni balade. OK. Na robeto li solo mususu te na robeto li solo ngamo ko na nga lelo na regretaka. Na lo ba loko n'émission ba na lelo ba na ba na sa ba émission na lo te ba lelo na émission. OK. Ngai na regretaka soki nga nazala na mayele ona na molelo nga na boma libala na nana. OK. Oui. Soki mayele nazala na ngo. Tu sais biso moi si aza moi si oyoyo moi si faut azala mayele. Moi si faut mo na musika mais si so ba le mo na te. Voilà. Moi si na ndako ni moi si mutame ma abonné moi si mutame ma ese. Wabi lelo pourquoi biso ma ba le rumela te. Ni te mi bali ba raison ba za ba faute na bango. Eza ba faute mi bali ba salaka o ko si pota mote. Neti likambu ndeko na moi sa lobi a mo bali ko to so ko ma mo bali. Wana tanga. Na bi akoma moi te na komi na na pesa exemple. Wana na boy mam na lobane une fois des fois kuna ibana la lela. Akoma moi si pourquoi. Eza ka susa mo. Abi ke mi bali musu ba ke sa ma be à cause ya biso basi to kusa ba. OK. Na la na mo ba na buto na biso aussi mangate so mo ya te. O sala bote so ezate mo bala vanda bolingo azana ngo pona mwati ne abi naza posa na perdre moi so te na posa na zala nika atali bo kisi em to bota biso bana belete kisi e bomanga
nakoma mwasi peut-être qu'on a ya na mwasi mo voilà faut bilo kwa photo kanisango nani nazo pesa ko ma conseil nani nazo ngasiko na loba nini oli mibali lelo ta so tani biso lelo to bala ningi teni ngiza ba comportement na biso basi moni biso basi lelo to komi eloko to zale depuis ba mama biso kala ezaki mwasi tango mwasa yesika voilà faut sentir que mwasa même dans libata même quand mwasa yesika batu baza faut sentir que mwasa ye na respect façon la biso zala façon la biso vanda ne ba comportement to sentir que moi bika lelo ta mwasa kia peut-être to ba make up to komo ta lelo beauté bika to na valeur mingi pour ani na nzela mwasi buzobe koti ya makasi biso basi to za libala fidélité obika basi ba komo sa ki numba na ndako mabala na ba koleka mibali parce que pour mobile azana kisasa amake poto sa kinumba koleka mobile ba uta poto ayena kisasa ba sa kinumba koleka mibali ko yo boto ya biso mibala batu mabesi le dans le bate si ko tali nani obina libala soki mwasa zo tricher libala wana biso likufu ya na kati mobala ko tricher bimi libanda e boma bana na ngate mais ngam mwasa na bato ke libanda na bominda ata ko mobali ka Paul Lucas wa mbongo ekoma pa pour vous dire que mwasi a mto ame ma bonheur na sembo na libanda biso basi notre bongisi Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Bergmani derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talaboke Sénézali. Entre fête kendaka ya voisin na yo to voisine na yo soki ke bokesi nizali ya solo fête ya yo ko sala ngoko na te ya yo ya kanangwa merci Nana Beyaka, est-ce que lelo mobali oyo azali ko respecter mwasi ya lobby quand même mobali na auto zali est-ce que mwasi lelo to pise quand même respect wana ou bien to pise sous respect wana te d'ailleurs respect pour tout exactement kiete OK oui lelo na peut-être dans na ngasa na bimi na otambola moi tamu sumona moi asi mutasirage bora boy pinda za free bora yebisa ngai aobanga te abai nzoto note toyina na niveau wana yokati tokende mibali bango babala biso mais mobali lelo soki achange comportement mpe na basi mwasi okosepela yango ata moke te po exemple moko ke mobali mosusu ekoma moluka lelo ekoma ndeni olingi ngai 2-3 jours komosana ndeni koketana système yoka tokepema 2 ou 3 jours mobali kalezala ndeni kalezalaka ke jeune garçon avant dans l'avenir tamusu mwasi parfois dans l'avenir landi kuna force alingaka ye ana procédure tamusu bakaza kutana na point sonnet kama 2 minutes biso lolo to makama mama android yango ba WhatsApp avant ça makambo ebele mekalezaki moi lettre ba sale li moi fleur moi pas ya pe sikolo fait quand t'as problème ouais
que les leçons Nazoya pète papa. Ma chérie, pète. Ma chérie, Nazoya. On a le malikam oyo, naza vraiment serré. Et le comme mon mari lingi, on se la couche doit démoiter. OK. Ali kaka, pe ana bit. So yona. Aïe, na tsaba do déjà. Maman, on ça, ya on m'a na que moi si le la télémi, papa va me mettre la télémi si basi, il va comprendre. Pas na bango. Maman, on ça la ni. Tu fais quoi malgré tout ça, au moment même pas une semaine, flamingo. Se reposer. C'est normal. Mais air moko boye, na comment on a facilité ya buzo bawana tangu mususu lelo bana basi bango te ba imika mais keba basi wana non kende bana basi wana okete mana tangu suza ba koza ma vie ouais so la boti so ba tikela bana te so bi kana babeyanga bazali ye façon na ye ya ko tele ma peta mususu aboneli yango maman abundelaka mwana na ye na ndenge nyonso tu akozala moni ke mobali asunelanga bana kenda contact eza te yo tuba bana na sasa lelo ovivre ndenge voilà wana niveau te ya nti wayebi ndenge oluka mosala te atipeka ntuku na jeti façon de ya oluka yango wana ayebi ke non tango ya koluka bana mwana tango mpenza tozonga bana mpe bade misuka nayebisi moko boye atangisa mwana na ye na kopana na ville nabobika komo na ye po atangisa mwana na ye na kopana na façon ya telemeli wana bike basi baza ya koteli nana songa na idade konanga alobi na ile ko yemo pe kamza alobi yango le biso basi oleka na nzela mutu atata munene ne oteta oti atalondo zate abengo tu sais pourquoi parce que bana na ba remarquer que to komi basi ya pete légèreté koti makasi pa moi si okoki ko imaginer moi si normal babimisi balongolo bilamba te voilà batinzo makasi moi si normal modèle to komo sela kindumba na modèle to komo lukela ni bali biso moko o sentir que to komo tula tu vois pourquoi bien quoi ce ya po biso moko basi comme si maele na biso ne fonga mité comment c'est possible yo za moi si oye ben internet oye ben téléphone na yo olongoli bilamba batindi yo te voilà olongoli bilamba ozo o téléphone o tie ba et ben mo pas sengi yo te mo tio na téléphone o tio na réseaux sociaux est-ce que moi ça bon mérite pas respecter yo moi ça libala obi lelo pourquoi ba bala na biso zo kufa moi mingi parce que biso basa libala o dit que non lelo ta mo bali na ngai so ka ko kane suma kamte na conseil o PCT pour nga mo pe na za na moi donner na nga pembe voilà yebisanga libala ne vanda Pone comme ça bon parce que biso basi to comme ça la ngoko. Le la ba respecter biso te par rapport à biso moko dona. Moi c'est dans une maille ce qui moi c'est to yeba ka valeur biso to na ngo. Na biso même matin na Congo. Mboko go changer. Obi ke biso to basi obi ke to basi to ze belé ko le kanibali voilà. To ze belé mais basa mayele. Ba muke. 600. Je vous dis basa mayele ba contre la D. Voilà. Tu dois pas tu sais pourquoi tu vas c'est mayele na biso il faut moi minante il faut moi mikala buzoba lelo bala monde la ngate lelo bala soka tchela et kola ta liputa te liputa kutu parce que lelo biso moi ça pour ça défiter voilà dona moi ça pour ça défiter la bande ce qui ngala za mayelo na non peut-être lelo un tata mobile nga bandane ko tricher voilà ata mobile nga za ne so ndeni ngala bo malibala te ngala lo ba une fois deux fois trois fois quatre fois voilà mais le problème ma fille donc on reprend ma base pourquoi parce que fille nyoso linga zala amona bibi ce qu'on a posé cette question oui lelo tu remarquer vraiment que il y a solo moi c'est ça sous valeur qui pas ya mobali OK to yebi qu'à l'époque pour mon apena nzoto ya moi si ezaki lipa nango baté mais lelo ce que moi ça sous valeur vraiment casse pas mobali alors c'est que tu peux ça Judith raison que non comme besoin on a valeur c'est que moi sinon vous comprendre bo yebi non makambo ça la té alors Dona Konde, merci beaucoup. J'ai dit la raison. Parce que les lorsqu'ils qui bafi, baza ba balabala. Bana baza ba shege na ba balabala. Eza ba parents. Eza papa, eza mi bali. Kachaka papa non. Eza mi bali. Loko mobile botition. J'ai dit, écoute-moi. Mobile botition moi na ana vie malunga. Tala. Non.
na longo no mané ana vi malonga alia kabien alata kabien za bien mais ça irresponsable akokaza charge à moi na so lelo so na bila temi na balabala pona boko la mwana pona tangisa mwana Wala kote sika mususu. Non, kote sika. Wala kote sika mususu. Mopala koki kozale. So baba za balabala. Mopala koki kozwa charge nete. Mais toi dans l'état. Toi dans l'état maman. Nako ketele makana baba ti mopala koki kozwa charge. Toi dans l'état. L'état to kisa ni na l'état. Ok. Ata bike bana mususu. Bibi ba bali mususu dona ba ina bana na basi lelo pona ba comportement basi. Comportement basi te. Comportement basi te. Akoti Mario asundoli mwasi na ba. Bali mwasi. Ezali ba. Nazaki mineur nazaki mwa muke. Oboti singa mwana. Osundoli nga. Ibala bazoba bazana. Wana oboya ndiko bazoba. Ibala bazoba bazana. Bazoba voilà. Ouais bazali. Basi bele. Alika ngai. Ibali ya bazoba. Ezala kisasa ezala poto basa. OK. Mobala bazoba o aibo cadrer te bazali. Mais on a lobé la nine. Ndimi na lobé la moi si parce que moi si à monter na mutuka mobala ze pas. Ngalo ba bon ngata mobala na ba koza pas. Monteur ma camion c'est moi. Mais yo to ngamboka te ozala monteur ne pas na to ngamboka. Tiko yamo ozala ndenge ni pato yo moko moi zo to ngamboka te yo moko za valeur te yo moko voilà. Mobali ne pas mibali na biso. Ma chère, mibali na biso nde basili biso valeur. Parce que mibali na biso basili biso valeur. Ozumwa batomki. Mibali na biso basili biso valeur. C'est vous les hommes. Bino bola nanga. Bino bosili biso valeur. Quand on va ni na ndako na yo, tu me respectes pas, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Yango ana papa. Sikoto ça. Nana beyaka. Mutema ezali bendete. Eza mabanga te. Bana balabala ebele. Non, on a Judith. OK. Judith à lobby. Basi ba watika la mitaka na internet. Voilà. Judith, ba itolo mo internet c'est ni bale ba façon. Ya biso basele ki buta poso. Non, te. Na bi responsable ko bien mboko. Na bi ba itolo mo oyebi na internet. Ya biso basele ki ma concert oyebi ko lo kwa. Soki mitaka bima 10 na internet. Ya basi bima ta. Ya na ebi soki ya ba yem te moko. Parce que biso basi, parce que ya basi musu ba ta. Bima za moko, net internet. Na pese ça. Ya na ebi soki no ba itolo mo bima na internet. Mais ya basele ki. Yo na ebi sa yo. Ya basele. Omoni moi c'est ton toloba. Non ya moi ça télé pourquoi? Ton toloba yo lobi ke basi ba ça ba n'importe quoi ba kinumba maman. Yo nous nous a moi. Obeti soit di bana. Soki ozana mwana. So droit bokama da papa na. Mwana wana ilo so telema na media. Oluki na mwana na te. Ozo bosser pour la mwana na yo. Maman ni tout. Oyebi baloba soki maman sundoli yo. C'est que vina yo e baby. Maman te ya mtu aliboma. Tala bien que na mtu aliboma kuta na fulu. Na mwana na ye. Ana na ba conscience ya moto te mais ko wa ko tole mwana wana te. Maman bunda ka pona mwana na ye. Et le loto pasi o ta biso ba te ba sa ba n'importe quoi. Pona ma c'est pour les enfants. Même la Bible. Même la kaka pona mwana aidora kinzambi. Toto analyse moko. Bata la biso hein. Bata la biso. Ba rester quelque chose. Donc il y a ça que non. Soki moi si lelo abima kalibanda par rapport sur la Bible banda par rapport à tout o ba banga ba pétasse par rapport à nini atali kaka bana bazali. Voilà. Papa qui m'a déjà moi tu besoin irresponsable de mon moi aussi c'est pas ça banana c'est pas tant. Voilà, Nana Beyaka, c'est bon. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes et nous continuons toujours avec cette émission. Ils analysent en même temps les débats. J'avais reçu pour vous Nana Beyaka, une consoeur de la presse, Bibiche Ndegou, une femme d'affaires, aussi Judith Ndombasi, une consoeur journaliste. Donc, c'est avec mes trois invités, avec mes trois mamans, avec mes trois femmes que je suis en train de faire cette émission. Je me reviens vous expliquer que non, tout ce que nous sommes en train de dire ici. Bon tenir bicho regarder. Et Zali Karao va bien qu'il faut mettre les points sur le i. Donc Tozoya pour na salle analyse côté la place wapi ma bezali et ma bewana tout ça là il faut ya ko bongisa yango. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans en même temps il y a beaucoup de papas et ça pena ba maman na ba papa en même temps ba Hollanda biso. Moni papa koto na ebisakayo za la ramala muti. Il faut arranger donc c'est ça vraiment quelque chose de bon. Je sais que non vous allez demander, vous allez commenter. Alors, on a commenté en abino ce qui beaucoup senga que
revenir pour la deuxième fois pendant qu'on continue avec le débat. Je me reviens que Bossa la dans les commentaires. Numéro de téléphone peut être affiché. Bossa la paix vraiment malade car la télévision c'est le temps et nous sommes toujours pressés derrière les temps. Alors je dis c'est comment qu'il décide pour aussi cette émission à Bisso. Dernière question Zali Boy. Pour que les lots parce que moi qui va beta mbunda ba kolpe ba bina. Pour que les lots makambango pe pas ba ya ba maman pe tambola bien ba zo pe ma conscience plutôt. Moi c'est bongi azala lo lenge nini na moi mukuse kaka. OK, merci beaucoup Dona. Pour ngai moi si il faut avoir conscience à ma casse moi c'est pas zo maïe. Maïe nga na lobela eza maïe le cas ya bon moto boye pété. Maïe la bon moto bien sûr. Mais mi na lobela maïe la ki bon maman. Voilà. Moni ndeti conseil nga lobaka bi maman a ko ça n'importe quoi pour na moi là. Maman akoki ko encadrer bana pe bana babongi maman akoki ko bebisa bana maman pa ko boma bana éducation bana et baby voilà maman pourquoi on a lobela ka maman parce que biso ni to mema 9 mois ouais biso de to botaka to doke na ndako biso to zwa ka papa chat papa ya ka besi mbonga bibia ke bazala na ko de loko mo basala na ndako zaka kuna ozwa biso zaka chef azwa ngana bana na charge. À part ça, mieux se dit qu'à l'écolia kolata komela et dépend de nga moi si. Dans le mukusu na kolo ba moi si soit conscience. Voilà. Moi so zana teko o ba katala bomi bala lelo lobi no zo di bala mususu. Moi so zana ba teke no yo mobile bi ma bi lo kende. Moi so longo tiki mobile na poto yo sala kindumba na kisasa. Asa moi so za moi sa maye. Maman changer. Voilà. Eza moi na biso vanda réfléchir. Ni tout n'a pas une défaut dans nga ezali. Pour nga na moi ole mo na vanda na grande moi quelque part na vandi pe na sombi secret na nga na vandi na bando réfléchir. Yo moko nga moko pena na kina nga tina grande hôtel na sombi secret na nga. Na kena la bela mutu te. Yo moko nga moko la kilote na nga pousse na sengle na nga na vai na be na nga na mediter bien na ngezale wa. Na bandi bobera na peut-être ezaki boye na bongisa même si ezaki na ba langage na nga na ba façon na nga na meka un peu ko bonza mais quand on dans les sono yo kana c'est ce qu'on kende mais oyo ya sima akuta na ba photo donc ça veut dire que moi si faut attendre pour réfléchir faut ba ki on a ça pour ceux qui ont tengani ça le kola mai ba salela munzela te et ça va dire éduquer une femme c'est éduquer toute une nation libishindego lelo moi si et bongi asala lolenge nini pour que non peut-être maba benyo so yo moni ya mobali wana et fini kama na onle ba mama biso kala ba no fini kama be wa papa na biso moi si le femme na ngana kulu wakaka basi to tele makandi to tele basi nde ba okanisa ba kindumba ubena nde ni te to tele ma to bunda pona ba na biso to telema to donc to zala makasi quoi pour la na bino te meka pour na passer na bino parce que maman de mi maman na 9 mois d'accord merci papa pesinga moi na bien oui merci beaucoup to telemi to chaka kimia pe na foyer na biso na ndimia voilà mais no to bunda pe pour na bana na biso to telema pe pour na famille na biso parce que il y a des hommes ata la kaka moi si et bande ko na sang na tak sale ki na sale so ko tak sale ki no asete suka le ki no tu vois biso mo ko photo telema Moni, et ça moi na biso to telema oui. Na pe na vana na réfléchir, je dois faire quoi? Na bota ki na bali na boti. Papa moi na ngatika moi na 2 mois. Ti le moi na OK 16 ans, même pas 100 francs. Et ça ni au juste jeté mineur na coli donc je ne peux plus reculer. OK. Il faut na avancer. Donc je dois bosser. Je dois bosser. Bande on so ba tala nga ba viola koko na nga bande ko na nga na beni. Voilà. Ba viola bango. Parce que toi, on a le droit de toi, parce que nous sommes des femmes. Tu vois, ma famille a été violée. Tout ça peut violer la bande comme ma part. Là, franchement, nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Tosenga Tusuka Keno, Papa Félix Kisekedi, Chaki Mianamboka, et tout ça, vraiment malam. Voilà, courage, ma sœur. Vraiment courage. Et puis, Nana Beyaka, s'il faudra dire quelque chose concernant solution na makambo tout outi koloba mabe awa ekozala nini non eba na biso tosali yango tolobeli mingi to déplaire na comportement mibali ok obi kofala bi mama na auto kufa dernièrement awa ya sona mama ni kofala le mama na ye na amon alela ma ni sekite voilà mais papa na ya kufa rappeler avant mama ni on monra te que non les libres ça matanga ya makasi matanga normal ba ko
soutenir mais ya maman na ezaki ba niko asali ngo même émission asinga ye pourquoi le maman na ye OK maman azali mutu oyo asimbaka vie ya mwana lorsque on va mingi maman ya kwa nini obiso mo peto maman na singa mwana na éviter papa na ye akoza ana ba possibilité alors on a pas tête mususu alors on a pas tête mususu na dit non mais seul là bas na yi des fois na ko signer la bulletin mais papa monte là te pour nini nyango maman na zabu ko deba na tona kotaka bien te ngai mo maman na ba bana nga la nsienge na bango ni bali la vie na bango les hommes na bango ba ko sa vie ah oui voilà donc on changer alors moi si en tout cas ya kobota te potika ye obota te tant obota moi ba toujours responsabilité na yo na vie le voilà moi si en même temps na olinga opi ça pika quelques 2-3 dédicaces et puis aussi c'est parce que aussi na biso na bien ka voilà on est un journaliste. Voilà. Sert ma business et pour le sport. Balobi Kade Budi. Akede matadi. Kade Buda matadi. Ana matadi déjà. Babi mo ko na partenaire. Na pesi mo na salon na salon munza. Na pesi mo na don ma boda. OK. Voilà, Bibi Shindegu, moi quelques 2-3 dédicaces et ça va bien. OK, na pesi mbote na Charlie Mbossana, Mbossacha, babi le 8 mars akawele so maputa merci Yaya quartier, Bandal toujours likolo, Roger qui est là à Londres, grand frère merci pour le cadeau nanga, moi nanga moko que j'aime bien, mon amour inconditionnel, Cynthia, Mambaboua, maman t'aime beaucoup. Bisous à la famille Ndegu, je salue tout le monde. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Judith Nombasi. Ndeni ya Joshongani. Ya Joshongani modomo bien avant que nous attendons bien. Nicolas par exemple so kwa mabanga te. Non, Nicolas pas mabanga dans l'émission. Exacté hein. Ah. Voilà. Il y a déjà ici dans le bureau du temple, il y a beaucoup à l'eau, il y a merci beaucoup à toi, mon vieux, je dois aller à Paris, moi aussi, ma casse. Merci beaucoup à toi, je dois aller à Paris. Merci beaucoup à. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, vraiment, je vous demanderai de dire un grand merci à Gédéon Loao qui était derrière toutes ces caméras. Merci infiniment Gédéon Loao. Merci à Jordan Panzou bien sûr qui a réalisé cette belle émission. Alors pour vos commentaires, Ezala vraiment le bienvenu. Alors le numéro de téléphone est affiché au bas de vos petits écrans. Numéro de téléphone Ezala. Je sais que vous allez vous demander. Nazana pour ça numéro nana Beyaga, nana pour ça numéro Bibi Ndegu. Nazana pour ça il y a numéro il y a Judith Ndombasi. Mais je me reviens. Pour ça, la sous demande, il y a deuxième débat et que ça s'ouvre vraiment bien. Alors, depuis Londres, je salue celle qu'on appelle Jennifer Nzana. Jennifer Nzana, ma petite sœur, je te salue. Merci beaucoup. À Paul Ventour ainsi que toute la famille. Maman Ventour, je te salue. Merci beaucoup à le véritable et l'unique Tour d'Europe. Dada Maingidi, à toute la famille, à maman, à toutes les filles, vraiment je vous salue. Merci beaucoup à l'assistance de mon frère héritier Olomide qui est venu pour pleurer avec tous la mort de notre papa, un baoba de la musique, à Outaoutika Bisso, donc Tobetali Solo, il y a Vina Bisso, Joski Kiambukuta. Donc, personnel. Et mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, comme je vous ai dit, dites un grand merci à l'équipe technique. Merci vraiment à mes invités. Judith Ndombasi, vraiment merci. Bibi Shindegu, vraiment merci. Merci Papa Dona. Nana Beyaka, vraiment merci. Nagolinga Sous pour la deuxième fois. Allez, quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye.